Il faut yeba. Est-ce que Christ a même ou bien yo même? Aujourd'hui, le ministère de Dieu, ils ont avancé. L'église, ils ont marché parce que tolingi comme manzambe. Tolingi to même manzambe. Nzambe ba même araité. Uzalinga ko aider nzambe kaka. Nzambe ba aidera été. On a aidé Nzambe que non, il faut marcher selon la vision de Dieu. Nzambe ba aidera été. Mais tant qu'on lingi ka ko aider arche koyate, la gloire qui était dans l'arche a tué Uza. C'est pour dire que Nzambe ba aidera été tika Nzambe amemayo. Et si kaya lingi amemayo. Dans Matthieu verset 2 verset 11. Bible zolobani. Le bamage na sisa ki loba onate. Tango bamage ba komo kende. Bible zolobani. Ba mage ba komi na Bethléem. Tant ba komi na Bethléem, abi les mages, abi ils entrera dans la maison, verra le petit enfant avec Marie sa mère. Abi ba mage tango ba komi na Bethléem, ba koti na katiana eloko li bosso. Abi il verra le petit enfant avec Marie sa mère. N'habitez ce que comprendre des places. Abi tango ba koti ba moni mwana, après ba moni maman. Ça, c'est une erreur. Non. Là, c'est-à-dire que non, ce n'est pas Marie qui a porté Christ, c'est Christ qui a porté Marie. Gédéon, Zamba ebise que non, Kende ko bunda. Oh, Zamba, nana makasite. Na jeune, nana makasite. Nako kende ko bunda nani ba manandi nako kate nana jeune. Ayebisi Nzambe parce que ayoki liloba. Nzambe a pesi mission ko kende ko bunda. Nzambe ayebisi ke na ye ayebisi Nzambe soki yonde oyebisi ngana kende ko bunda epi na kolonga. Yo siko vanda awa. Eza mutu moko te oya vandi sa Nzambe vandi. Lokola Gédéon te. Ayebisi Nzambe nakoya kopesa offrande. Mais vanda nanu awa nakene nanu ko bunda. Soki na longi na zongi na opesa offrande. Nzambe za faible soka pesi maloba na ye. Parce que yenda yebisi ke no tango ba mage bakotaki. Ba monaki nanu Marie te. Ba monaki Christ. C'est-à-dire ce n'est pas Marie qui a porté Christ, c'est Christ qui a porté Marie. Pour Bamona, d'habitude on comprend le lokwana. C'est-à-dire awa, Bamoni na no mwana. Est-ce que Bamona kana vi na yo? Na vi na ministère na yo. Est-ce que Bamona kana no mwana? Non, pasteur. Bamona kana no Christ. Avant Bamona yo. Il faut Bamona no Christ avant Bamona yo. Voilà. Mais et c'est alors on est quand même. Mais et ça sikoyo komuna mituna eza ebele mais bandeko olelo ba réserver makambo ebele ba comprendre te ba bi mais pasteur akena biso likolo makasi mais koyeba sikoyo mutu oyo akoki koza na présence Nzambe ezo senga lolenge nini oyo Nzambe akoki ko assister mutu aza na présence Nzambe. Oui, là, je peux juste peut-être ajouter quelque chose. La présence de Dieu est très importante dans notre vie. Sans présence, sans âme, ça là il est ce que totali même Josué, Nzambazo ibisa que non. Vois avec cette force que tu as, vas-y, je serai avec toi. C'est-à-dire Nzambaza ko tout n'a pas serviteur koyebisa ba serviteur na ye keno bakende ya kozana bango. C'est-à-dire Nzambe loko liboso il faut zana no ndenge na lobaki la fois parce qu'il faut zana vision. Voilà. Alors ce que zana vision, ozana maloba oyo boyokani na Nzambe. Nzambe akotinda yo. C'est-à-dire on est comme la première position. Tal makamu nyonso yo ko sala. Nzambe ozana yo. Nzambe akozala na deuxième position parce que vas-y, je serai avec toi. C'est-à-dire, yona no kende, ngana ozana yo. C'est-à-dire, soki, okeyi ko sala musa Nzambe. Ozo sala musa Nzambe. Na recommandation ya Nzambe, Nzambe ozana yo. Mais soki sikoyo ozo sala musa Nzambe, et que Nzambe atindi yote, na ebite ce que ozana nini. C'est-à-dire, la présence de Dieu est très importante dans tout ce que nous faisons. Mais ce que total est tabamage. La question, il y a quelque chose qui m'est et comme Elinga Namutu, total ibamage,
tango ba yoki que non en tout cas Christ abotami na Bethléem ba mage ba bimi na Orient ba comme kolanda étoile pour ba kende ko adorer le roi bazui ba tout ce qui était de meilleur bazui ba or bazui ba tout ce qui était de précieux pour aller adorer le roi. Bible zolo ba keno tango bazoko uta kuna bazo kende na Bethléem, il fallait pas passer par Jérusalem. Alors Jérusalem ezaki tango bazaki kokende bazalaki na ba étoile, c'est-à-dire nani banda ko accompagner bango ba mage, c'est-à-dire c'était ils avaient une image qui les accompagnait. Étoile les banda ko accompagner bango, c'est-à-dire ba banda ko marcher en fonction. Mais tango ba komi na Jérusalem étoile on ebungi. Alors tango ebungi il fallait bazana repère moko boy o ekomema bango ba koma na Bethléem. Alors tango nani roi ayoki ayebisi ba disciple na bango bikeno bokende kozwa ba mage wana ayoki ke ba mage bazali awa bokende komona bango akia bengisi bango binombe bino boye kosani na bino prophétie oyo esalemaki oyo lobamaka keno mokonzi akobotama mokonzi akobotama prophétie wana s'accomplir que no ya le roi qui est né. Tango babanda ko kende siko bino roi siko babanda ko marcher en fonctionnaire babanda ko marcher par rapport ya ba étoile o babanda ko marcher babanda ko accompagner bango ba mage. C'est-à-dire que eloko na tiraki un peu comme leçon wana, c'est-à-dire tango ba koma ki wana ibunga ki. C'est-à-dire deux fois ce que oza mona na nzambe. Il faut osala toujours accompagner par un signe qui t'accompagne. Tango au komi au bimi la présence sans Zambé. Ce que ça sous la présence sans Zambé, c'est malheureux parce que tu es perdu. Mais parce que tu connais bien vraiment l'élo tozolo bela oezali l'importance de la présence de Dieu dans la vie. Oezali ya bino sala Zambé obozo teya l'élo bandeko. Importance nango vraiment. L'importance est très important parce que tu ne peux pas faire quelque chose sans la présence de Dieu. Et ça, le cola, jamais autant de samuto sans essence. Essence, c'est l'onction. L'onction symbolise la présence de Dieu. Tout ce que nous faisons, on a besoin de la présence de Dieu dans notre vie. D'accord. Bible place beaucoup zalande place ngana uzala. C'est-à-dire la présence de Dieu est très importante dans tout ce que nous faisons, dans le ministère, dans tout. C'est-à-dire, comme j'avais parlé la fois passée que non, Noé, il avait la dimension de l'arche. Zamba pesier vision. Mais ce que total est bien, à sali et l'eau Zamba yebisa qui est mutu, oya kanga qui porte, nana kanga qui porte arche. Et ça qui Nzambe. La Bible dit que non, c'était Dieu qui a fermé cette porte. C'était pour dire que non, na musala ce qui Nzamba pesio, boza ba coéquipier, boza travailler en binôme, boza travailler en complémentarité. C'est-à-dire la présence de Dieu est très importante. Dans la vie, il y a deux présences. Il y a la présence de Dieu et la présence de Satan. D'accord. Soit il y a une fois qu'on si tu veux être en la présence, il y a Satan, ce qu'on dit la présence en âme. Mais la présence de Dieu est très importante. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, si tu n'as pas la présence de Dieu, aujourd'hui, il y a des choses, même les ministères ne marchent pas. Quand il y a la présence du diable dans ta vie, même le ministère, mais même ta vie, même ton foyer, même tout ce qui se passe, ça doit être toujours bloqué. Non, alors quand il y a la présence de Dieu, j'aimerais juste qu'on puisse lire un peu Apocalypse. J'aime beaucoup ce verset. Juste Apocalypse 12. Verset 10. Alors, je viens de parler que dans la vie, il y a deux présences. Voilà. C'est-à-dire, il y a la présence de Dieu et la présence de Satan. Oui. Soit tu collabores avec Dieu, soit tu es avec Satan. C'est toi de choisir. C'est-à-dire, il y a deux présences qui existent dans ce monde. C'est-à-dire la présence de Dieu et la présence de Satan. Alors, yomokonde okoza la napona nani nasale la nani. Mais est-ce que tant aux lelo avant que n'a pas vraiment pasteur autant la présence de Dieu et la présence de Satan, est-ce que binomoko bozakape bozo discerner bozo ba penza que non
makambo nazo sala eza côté à Satan ou eza côté ensemble. Oui, okokoyeba yango na siko na ningina na tanga na no verset moko boye ko aider biso et biso to kenepe na ba question. Bible zolo ba iloko moko boye Apocalypse 12 verset 10. La Bible dit j'ai entendu dans le cieux une voix forte qui dise maintenant. J'ai entendu dans le cieux une voix forte qui dise maintenant. Maintenant, oui. C'est-à-dire avant. Dans le cieux, on parle de cieux. J'ai entendu dans le cieux une voix forte qui dise maintenant. C'est-à-dire avant, ils allaient qu'il le avant, il n'y avait pas de certitude dedans. Exactement. Mais quand on parle de maintenant, c'est maintenant. Oui, voilà. Pourquoi on dit de maintenant? C'est-à-dire, il a dit, j'ai entendu dans le cieux une voix forte qui dise maintenant le salut est arrivé. C'est-à-dire, quand le diable était au ciel, quand il y avait encore la présence du diable au ciel, c'est-à-dire Dieu régnait, mais Dieu ne régnait pas dans sa totalité. Mais pasteur, pardon. Moi, comme Zoluba, et Zolu que la biso, problème moi mouké. Bandeko, tout ça la carte de Gemidor TV, tu dis que bolinga bolanda biso mingi, mais to EDP pasteur parce que eza na makambe belé, baté belé na ba yebite bazo comprendre. Eza lokola milikia na ebité za fa oké na plus loin tozo pesa voilà donc moi natanga koli olie na place à miliki azwape o ezala lia moi misuni eza facilité soko ko bandela penza malamu bandeko ko bazolanda biso na Gemidor TV pas qu'on va bien passer. Oui, j'ai entendu dans le cieux une voix forte qui disent maintenant Abi ayoki mungongo ya makasi et lobi na lola que maintenant le salut est arrivé. C'est-à-dire avant il n'y avait pas le salut. C'est-à-dire peut-être qu'il y avait le salut. Mais le salut n'était pas totalement manifeste. C'est pour ça que la Bible dit j'ai entendu dans le cieux une voix forte qui dit maintenant le salut est arrivé. C'est-à-dire, je voulais juste revenir sur la présence de Dieu. Quand il y a la présence dans notre vie, il y a l'absence totale du diable. Soit c'est Dieu qui règne, le diable n'est pas là. Soit c'est le diable qui règne, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu n'aime pas la cohabitation avec les démons, avec les diables. Soit Dieu ne peut pas rester là où il y a le diable. Dieu n'aime pas la cohabitation. C'est pour ça que la Bible dit, j'ai entendu dans le cieux une voix forte qui dise maintenant le salut est arrivé. C'est-à-dire avant, il n'y avait pas le salut. C'est maintenant le salut. Le salut est venu comment? Quand on a précipité le diable. La Bible, quand on a précipité le diable, la Bible dit maintenant le salut est arrivé. La puissance et la puissance, c'est-à-dire il y avait la puissance. Je n'ai pas dit que non, le ciel n'avait pas la puissance. Il y avait la puissance, mais la puissance n'était pas dans sa totalité. Voilà. C'est pour ça qu'elle a dit que maintenant, le salut est la puissance. Et puis elle a dit, et le règne de notre Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, quand il y a la présence de Dieu dans notre vie, le salut doit être, il faut vivre le salut. Zambia bengela yo. Il faut expérimenter et l'engiarosale l'anzambe. Il faut expérimenter que nous n'asale la kanzambe. Pourquoi? Parce que diable a couillé. Ce qui diable a couillé. Alors il y a deux présences. Soit c'est le diable. Quand il y a le diable, on peut expérimenter salut na yote. On peut expérimenter puissance sans embêter. Il y a un moment il y a fois passé dans le lobby. Quand tu as la puissance de Dieu en toi, il y a la présence de Dieu dans ta vie. On peut pas bandokité. On peut pas démoter. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est totalement manifestée en toi. Parce que le diable est déjà tombé. Quand tout ce qui est bien, et le règne de notre Dieu, c'est-à-dire Dieu règne dans sa totalité. Quand la présence du diable est quand tu acceptes Christ et la présence du diable tombe, la reine de Dieu, le règne de Dieu domine sur ta vie. Zambe nazo régner. Na libala na yo, na bana na yo, na libota na yo. Siko yoke ndo bombo kanga ba ko banga bandoki poko. Yoke ndo banga ba demo poko. Toke ne suso avant na peso liloba. Abi le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. C'est-à-dire quand on parle de l'autorité, c'est-à-dire yo ningozawana ce qui présence sans Zambé zana bomo ina yo. Ozana autorité sur les démons.
sur la maladie, tout ce qui est... contraire à vie, tu as l'autorité sur ça, parce qu'il y a la présence de Dieu dans sa totalité dans ta vie. Soit Nzambazali, soit Nzambazate, mais ce qui Nzambazali, tu as cette autorité-là. L'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui l'accusait devant notre Dieu jour et nuit. Bible est revenue. C'est la Bible qui parle. Parce que va précipiter l'accusateur qui accusait des enfants de Dieu jour et nuit. Va précipiter. Quand le diable est précipité dans ta vie, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand le diable est précipité dans ta vie, quand tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, le diable est précipité dans ta vie, il est tombé dans ta vie, et la reine de Dieu, et vandi na bomo inayo, présence ya Nzambe koti na bomo inayo, okozala na autorité devant ba démon. Bah, diable, au milieu de la sorcellerie, tu auras toujours l'autorité parce que tu as la présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu, okobanga ba ndokite, okobanga ba démonter, okobanga, parce que tu as la présence de Dieu, tu as l'autorité. Bible dit, les reines de Dieu, Nzambe a régné na vie na yo, a régné na libala na yo, a régné na vie abana na yo. C'est-à-dire, moutako touché parce que la reine, ça représente la présence de Dieu dans ta vie. Et puis, ce qu'on a dit, le lo awa na verset 12 pour na 6, Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Abilola. C'est-à-dire, quand il y avait la présence du diable au ciel, et c'est nous à la guité. Et c'est nous à la guité. Parce qu'il y avait la présence du diable au ciel. Bible Zobanini, réjouissez-vous cieux. Abilola, bo sepela nabino. C'est pour dire que nous, avant qu'on sepele les alaki, mais les alaki a makasiti. Abi siko wana jour wana ba précipita ki diable. Mungongo beleli. Abi que ciel réjouissez-vous. C'est-à-dire pour dire que non, aujourd'hui si le diable tombe dans notre vie, s'il n'y a pas la présence du diable dans notre vie, okozana na sengo na kati ya vie na yo. Okozana na sengo na kati ya libala na yo. Lol sengo Nzambe kokota na vie. Nyonso kobanda kosala ni na musala. Nyonso tout ce que tu vas faire, okozala kana sengo parce que lol ce communique mutazaka sengo sengote. Tout ça, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ce qu'on a dit, la Bible dit, cieux, c'est pourquoi cieux, réjouissez-vous. Et vous qui habitez, vous les qui habitez dans le cieux, et vous qui habitez dans le cieux, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pour dire que non, quand aujourd'hui, bien aimé, il y a deux présences. Il y a la présence de Dieu et la présence de Satan. Mais aujourd'hui, si tu choisis la présence de Dieu dans ta vie, na vie na yo, na ba projet na yo, et vous allez toujours prospère. Et vous allez toujours prospère. Mais ceux qui présence en diable les anabo moinayo, il y aura toujours la plaire. Vous allez kana kolela. Na libala na yo zala kana kolela. Na vie abana na yo bandaka kolela. Il y a des étapes aussi nzamba ko kolekisa yo na ba étape moko pour yeba vraiment si vraiment c'est comme les enfants d'Israël hein. Les enfants d'Israël chemin moko zala qui a 3-4 jours pour bakota na Canaan. Mais il y avait à Mimi Bango na chemin à 40 ans. Oui. Alors deux fois dans la vie quand tu veux chercher des petits chemins, tu raccourcis la main de Dieu. Tu raccourcis la main de Dieu. Nzambe chemin moko il y a juste 3-4 jours. Comme na bango na terre na Canaan. Mais c'est quoi Mimi Bango na chemin aux sala 40 ans. C'est-à-dire Dieu c'est lui qui fixe des limites. Yende a chaka ba limite na vie ya mutu. Alors c'est pour dire que non, même si les diables sont qu'à fixer les limites, peu importe ce qui et l'on connaît ce comme l'on a vu là, peu importe la situation où ils ont traversé la vie là, ils ont la limite là. On Nzambe a tchango pour diable à coco franchir. C'est pour ça quand tu as la présence de Dieu, peu importe. C'est ce que j'avais dit la fois passée, vous en la présence en Nzambe. C'est-à-dire Nzambe a accompagné. Nzambe a toujours on a des impositions. Na bateau bazana na vision na bango. Vas-y, je serai avec toi. C'est-à-dire il faut kende. Tant que kende wana, il faut zala na vision na yo o Nzambe tindeli yo. Vas-y, je serai avec toi. Pour Nzambe zala na yo. Il faut zala maloba o Nzambe yebisio kende place boy. Voilà. Pour Nzambe accompagner yo.
alors nanzela wana ezala ba attaque ezala ba problème ezala ba difficulté o eko traverser na vie na yo yeba keza na ba limite nango eko quand il y a la présence de Dieu, il y a l'autorité, il y a le règne de Dieu, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a tout quand il y a la présence de Dieu. Dieu, il est dans sa totalité dans ta vie. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, au moment que non, même à ta appel na yo, on zamba benye la yo, appel na yo, on expérimenter puissance appel na yo. Depuis zamba benga yo, zalaka raboui. Et là, comment on change à rater? Parce que tout sur la peine, quoi lelo, parce que monsieur est belé tout ça na yo. O akorda ki biso pena o pesa kita na yo to sola bien mais eloko o biso to mona lelo o eza koleka na basala nzambe ebele comment mutu akoki ko expérimenter puissance et appel na ye c'est parce que pour na ko expérimenter puissance et appel na ye il faut ko yoka na nzambe ko yoka maloba nini pour nzambe azala na deuxième position avi na yo abi vas-y, je serai avec toi. C'est-à-dire, ozana maloba oya tindi nango, eza batindi mutu, kende ko sala boye, mais ko bangate na oza anayo. Na oza anayo. C'est pour dire que dans la vie, c'est que pour expérimenter puissance en Zambie, il faut yeba Zamba bengela nini. Est-ce que nazo sala makambo Zamba a bengela ngai. Alors si ozo sala makambo Zamba bengela kiyo. En tout cas, Dieu dispose de la puissance de Dieu, Dieu dispose de l'onction. L'onction est sa capacité, il y a eux qui ont aidé biso pour tout réaliser volant plan Nzambe ou mission Nzambe Nzamba pesa ki biso. Toke to changer moi muke to kota susu na profondeur ou eza ba question na biso car na jamais de TV. Donc comment na yo nengo zolo balelo étant que pasteur étant que serviteur de Dieu. Donc Nzambe tant azo benga mutu il y a des diversités dedans ou eza que non apesi ou ezali que musala moko est approprié pour na yo kaka ou eza na moninga mususu te. Bien sûr, Dieu est souverain. Dieu, chacun marche selon l'appel qu'il avait reçu de la part de Dieu. C'est comme si Moutamoutan Longinaï. Papa Diafoza Longinaï, ou Nana Longinaï, c'est-à-dire Moutamoutan a vision. Jamais que non, Nana Koko Sala Lokola Yo na Salaki. Chacun. Et il y a des pasteurs de fois, on appelle que non, bon, Mundimiwana, bon. Ako Kenenaï, Nzamba Rotinda ça c'est une erreur. Attends, Mundimake, non. Mais lui-même Jésus, étant que les bergers, à Tikiba 99 à Olanda kaka brebis moko boya bongi. C'est-à-dire chaque brebis a une spécialité naie. À quoi qu'on perdre pe 99 hein? À perdre bango. Mais à Tikibango ye berger. À Kei Olanda kaka moko. C'est pour dire que non, en tout cas, en vouloir qu'on Olanda moko, il peut perdre 99. Moi je suis pas d'accord, il y a pas pasteur balobaka que non mon dimion na Olanda était à kende na ye hein. De toute façon Zamba ko pesa sous 10. Non. C'est pour dire que non, chaque mondimi, chaque moutou a un appel naï spécifique, a un appel na vision on Zamba pesa ye. Il faut qu'on y ait basiko yo maloba nini yo kanen Nzamba. Pour Nzamba il dit que non, vas-y et je serai avec toi. Les loba tu belé c'est quoi? Beaucoup des enfants de Dieu, ole Nzamba mema bango. Bango ba comme on mema Nzamba. Ça dit présence en Nzamba ndé mema biso. Donc et comme vice versa. Et comme vice versa, ole Nzamba ndé mema yo. Nzamba soutenir yo, l'alliance na Nzamba zana yo, Nzamba tinda yo. Mais est-ce que batona o bazo mona lelo tokende biso malembe to na tana biso émission ya lilo vraiment ba accorder biso temps. Comment on a vraiment que non batona bazo ke nengwana pour na yo étant que mosala Nzambe peut-être quelque part nengo to sona biso bazana appel te. Ezama ka vision mutu musako za appel. Mais il faut que la siko malobanini o Nzamba ko pesa yo. Et ko la peut-être ba bengi yo. Mais il faut que la babi sa yo que non en tout cas papa Jafar to pesio vision oyo, to pesio mukanda ndenge to bengela kyo, to pesio loko OK no ko pesa peut-être que mutu songolo. Siko yoza siko yo nanu batindi yo te yo ke déjà. Parce que Nzambe akozala na yo ndenge nini. Parce que Nzambe poza na deuxième position, ya ko landa vision oyo ya pesa kyo. Mission pesa kyo, il faut vas-y, je serai avec toi. C'est pour dire que non, Nzambe aza lolenge mususu. Omoni Nzambe soko zana maloba ya Nzambe. Nzambe azala kwa mwana muke. Gédéon, Nzambe ibise que non, kende ko bunda. Abi oh, Nzambe ngana za na makasite. Na jeune tout ça. Na jeune, na makasite, na ko kende ko bunda na nani na ba nako na ko kate na jeune. Ayebisi Nzambe parce que ayoki liloba
nzambe apesi mission akokende kobunda nzambe ayebisi eke na ye ayebisi nzambe soki yo nde oyebisi nga nakende kobunda epi na kolonga yo siko vanda awa eza mutu moko te oyo avandisa nzambe avandi lokola Gédéon te ayebisi nzambe nakoya kopesa offrande mais vanda nanu awa nakende nanu kobunda soki na longi na zongi na kopesa offrande nzambe aza faible soki apesi yo maloba na ye parce que yenda yebisi yo ndenga David l'homme selon mon cœur soki nzambe apesi yo maloba na ye akomi faible yo za dangereux non parce que la parole de Dieu est faible dans sa parole nzambe aza mutu te omoni nzambe azaka très faible koleka na biso bato be na basi nzambe aza très faible parce que soki okangi na maloba n'est-ce pas nzambe yondo lobaki bo mais eloko ni ezo sala siko musala nzambe lelo o to sala ba tembe lezo ko avancer te ezo toza stagné to loba bien toza stagné et ça manque à vision faut qu'on y ait pourquoi j'insiste par rapport à ça. Dieu déploie son onction en fonction jamais ko kende ko kalinga eloko sa mafuta mafuta nde pesa ka forme pombi c'est la malamu. Alors jamais musala oyo vision nzamba pesa yo po ezwa forme ezwa isika il faut mafuta ezala mafuta wana ça symbolise la présence de Dieu, c'est ça Dieu. D'accord pasteur lelo eza mo boulot wa to la guerre lelo batebele na ngana kata eloko moko lelo batebele bazoko mema nzambe ole nzamba mema yo. Aujourd'hui les églises ne marchent pas, pourquoi? Parce que batwazo mema nzambe ole nzamba mema bango baso mema nzambe ningini pasteur so na pesa bino exemple verset moko ezali awa d'accord et elingai na Matthieu verset 2 verset 11 Bible ezolobani le bamage na sisa ki loba wana te tango bamage bakomo kende Bible ezolobani bamage bakomi na Bethléem tango bakomi na Bethléem abi les mages abi ils entrera dans la maison verra le petit enfant avec Marie sa mère abi bamage tango bakomi na Bethléem bakoti na kati na eloko liboso abi il verra le petit enfant avec Marie sa mère. N'importe ce que comprend des places. Abi, tango bakoti, bamoni mwana, après bamoni maman. Ça c'est une erreur. Pas tout le monde comme on a dit. Non. Là, c'est-à-dire que non, ce n'est pas Marie qui a porté Christ, c'est Christ qui a porté Marie. Le lo oyo, muta oto ko bota. Ozana mona il y a 2 jours, une semaine, au memiye. Tango memiye, ce qui muta kote na kati ya ndako. Mutali bosa ko mona nani abino papa Jaffa boni et puis tango ko mona siko tango pesio mbote parce que eza lokola ngai na mimi eloko moko ya boye mutali bosa ko mona ezangai après au moni eloko ni na mimi voilà. Mais awa balobi abi amoni nanu mwana après amoni Marie, c'est pour dire que no tango ba mage bakotaki ba monaki nanu Marie te ba monaki Christ, c'est-à-dire ce n'est pas Marie qui a porté Christ, c'est Christ qui a porté Marie. Pour Bamona, c'est-à-dire, Bamoni na mwana. Est-ce que Bamona kana vi na yo? Na vi na ministère na yo. Est-ce que Bamona kana mwana? Non, pasteur. Bamona kana no Christ. Avant Bamona yo. Il faut Bamona no Christ avant Bamona yo. Non, c'est quoi les mages? Bamage, ce sont des gens oh bah ils arrivent le quoi kala bamage. Nako pesa exemple eza lokola bato oyo ba astronaute bato oyo ya mayele bato oyo ya kala oyo babanda ba yoki keno roi kobotama batango ya kala bazwi sikoyo ba or bazwi ba biloko ebele po bakenda ko adorer mokonzi tango bazo kende wana. Donc ba mage on les a des gens spéciaux. Et bato oyo eza lokola lelo oyo mona keno eza bato moko boye oyo bato mayele astronaute bato mayele bato baza très spécial na communauté sikoyo balingika koyoka mokonzi ya botami bayoka kike mokonzi moko prophétie moko zo se réaliser que non mokonzi moko azo botama bangwana bazui siko ba meilleur tout ce qu'il y avait de meilleur pour bakende ko luka place ni na botami tango banda ko kende babanda na bazoko tambola na kati ya nani
il y a bah étoile les abanda pour accompagner bango juste nanani l'école de Louis non il y avait juste une étoile la période on a étoile ne mando représentante ka présence sans âme ça dit tango ba koma ki na Jérusalem étoile ebungi c'est pour dire que na banda qu'on a zongi lisusu c'est pour dire que dans ta vie aujourd'hui quand il y a pas la présence il y a la présence du diable dans ta vie l'étoile ebunga ce qui les lo oyo obungi na makambo nzambe étoile ebungi tango ba bimi na espace o ya Hérode ba bimi na espace ya Hérode ba komo kende ba moni sunani la étoile et comme ko accompagner bango juste na place Christ azalaki tango ba koti yango na zolo ba tango ba koti ole ba mona nanu Marie après tango ba kosisa ko mona Marie ba moni sikoyo eloko nini Maria memi mais bango awa Bible zolo ba moni nanu mwana après ba ko mona Marie c'est pour dire que non Marie a même qui Christ était. Il y a une Bible zoloba dans Abraham Abraham que non avant que tu sois moi je fus. C'est-à-dire jamais Marie a comme Christ parce que avant Marie a botama Christ azalaka. Voilà. Jamais c'est impossible que Marie a memaye. C'est-à-dire que notre temps ba maj ba yaki ba moni na no mwana. Est-ce que lelo oyo il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Nani a memakayo ou bien yo memaka nani. Il faut yeba, est-ce que Christ a memakayo ou bien yo memaka. Aujourd'hui le ministère de Dieu et ce qu'on avançait té, ba église ce qu'on marchait té parce que tolingi comme manzambe. Tolingi to manzambe. Nzambe ba memaka été. Uzalinga ko aider nzambe kaka. Nzambe ba idaka été. On a aidé nzambe que non, il faut marcher selon la vision de Dieu. Nzambe ba idaka été. Mais tant alingi ka ko aider arche koyate, la gloire qui était dans l'arche a tué Uza. C'est pour dire que Nzambe ba idaka été tika Nzambe a memayo et sika ya lingi a memayo. Nyango na sikotango ba maji bakoti ba moni nanu mwana. Il fallait ba lobake to moni nanu Marie. Ba moni Christ. Après ba moni Marie. C'est-à-dire Christ mwana wana ndia memaki Marie. Aujourd'hui tout le kaka na ba ministère na biso na ba vie na biso na tout ce que nous faisons que Christ a mema biso que biso to memaye. Il y a toujours des erreurs dans le ministère. Aujourd'hui les gens n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu parce que est-ce qu'il y a la présence, est-ce que Christ o memakayo a memakayo ou bien yondo memakayo. Faut se poser la question, est-ce que tango yo kendaka au salaka imagine toi au Kei abi vas-y je serai avec toi. Mais puis sur exemple il y a Gédéon avant d'ici Nzambe abi zela soki ozana liloba na Nzambe Nzambe yebiso liloba boyokani na Nzambe bozana alliance na Nzambe Nzambe komi faible koleka na mwasi Nzambe kovanda pasteur mambo kama zolo Gédéon yebisi ke Nzambe zela azeli si Nzambe ti akei tango Nzambe yoki kakeno zela yo yebisinga keno na kokende kuna na kolonga bon Nzambe toyokani no vanda awa na kena no kobunda so na longi na yo kopesa offrande Nzambe yoki offrande ba na vanda Nzambe zeliti soki je dois sala ki ata 100 ans Nzambe nga ko zela kaka wana soko zana liloba yo na Nzambe bokomi ba collaborateur bokomi ba coéquipier na lobi yango avant na arche to sola ki liloba arche wana muto akanga ki arche zanani. La Bible dit que c'était Dieu qui a fermé l'arche. C'est-à-dire baza ba collaborateur il y a sali arche c'est la dimension Nzambe Nzambe pe azo idée na ko kanga ba porte. Donc parce que surtout que bien tout le vraiment lelo o ezo zanga bino makasi na communauté o ezali ya bino étant que ba pasteur eza collaboration na Nzambe. Oui, il faut toujours parce que bato bako tikayo. Bato bako koloba. Bible zoloba les témoignages de Dieu plus grands que les témoignages des hommes. Nzambe azana lolenge ya témoignaka. Bato pe na bazana lolenge na bango. Mais témoignage en Nzambe est important, il y a vie à mutu. Nzambe faut témoigner sur lui. Mais et lo kodini lelo en résumé tozongo parce que tozo kena psupe na kochité émission ezo kena ngona suka komona lelo na thème o to ye nango lelo komona vraiment Gédéon avant de ça Nzambe. Mais toujours mon bandeko belé lelo kovanza Nzambe eza difficile kati na bavi na bango. Mais faut en alliance. Là je reviens encore par rapport à l'alliance. Maloba wana de faiblesse en Nzambe. Boyokani na Nzambe.
tant boyokani toyokani ke no papa Jafar faut tokende place moko bobo nde toyokani to wana kopo na yo zela ngana kei nazoya ça dit soki boyokani na Nzambe Nzambe azalaka faible na sima maloba na ye Nzambe alingaka kobima mutu te soka respecter le banaïté alors soki lelo oyo eloko salaki bunzambe et salaka ye bunzambe c'est quoi c'est parce que toyebaka position Nzambe te so toyebaka position Nzambe tolinga to changer azape Nzambe te alors c'est pour dire que nous aujourd'hui c'est très très important ya kozana présence en Nzambe mieux ce ko sala il faut Nzambe assister yo alors soki boyokani na Nzambe Nzambe akozala faible ko yebisa Moïse ayebisi Nzambe toyokani ngana yo boyete okoboma bangote soko lingyo boma ngai Nzambe yoki mais si y en a pas c'est ce que je viens de le dire c'est ce que je viens de dire parce que si on a les mêmes tailles si on a les mêmes pensées on a les mêmes visions tous un objectif moko division aux alatés mais problème aux alatés mais parce que to que na biso pena to chité parce que minute tire sous minute to que na minute bien bande ko ba comprendre biso mais ba division wana to que na ngona bien incompréhension totale ou ezalelo na ba sala Nzambe bino mio surtout obozo ko se comporter bo ko sangana te ko sangana bino te et même biso pesu na séparation bozo mona ngote est-ce que lelo vraiment et loko ni oyo kokoloba et rassembler les sous bino moko nanu na biso eza manque ya koyeba et loko ni Nzambe bengela yo et na manque ya vision et ça dit manque à vision ya koyeba ce koyebi oh, tu ne peux pas combattre l'autre parce que mutu na mutu azana iloko Nzambe bengela yi parce que komona lelo diversité wana ndenge ezali bande kona bino mususu appel na bango donc peut-être ba revoir ango bien oui il faut batala oui ba revoir un peu appel nango parce que ce koyebi mutu wana c'est l'œuvre de Dieu l'œuvre de Dieu ce n'est pas une compétition ou bien ce n'est pas une compétition c'est une complémentarité on se complète on n'a pas besoin que non au détruire muninga ce koyebi que non oyo aza na domaine oyo na utukoloba awa c'est-à-dire chaque mundimi chaque brebis Christie moko atiki moko mundimi ake kolanda kaka moko accepter à prendre risque ya ko perdre 99 pour lukamoko c'est-à-dire chaque mundimi chaque mutoza spécial azana ba potentialité azana vision na ye oyo spécifique nzamba bengela alors il faut to comprendre biso ba serviteur de Dieu na bato akata lingomba keno muto na mutana vision na ye on a besoin de l'autre c'est ça le lo oyo zo mona keno musala na Nzambe ezoko évoluer te na ba milliers bato mangala to lingaka komona komona kaka mabe soki mutalingi yote alors komona kaka mabe alors non regarde pourquoi Nzambe bengela yo o sala nini na kati ya lingomba à travers ko sala makambo wana nde place Nzambe ko bengela yo nde Nzambe place Nzambe ko pambolela bino ni surtout bozaka na même service diversité on ezate oui c'est une erreur c'est pour cela Nzambe ko pambola ndeni Nzambe akopambola yo ata lelo tozova na bamboka oyo na bapoto c'est lelo oyo soki ba engagé ba pesi au contrat pour sala aux na cuisine jamais ko kende na nani au sala au rassembler ba pièce ya montre non yo ba engagé yo pour la cuisine alors soko ke kuna je pense que non ba ko longolo musala et puis au sala makambo oyo parce que vous êtes incompétent c'est pour cela ndeto zo mona makambo Nzamba zo mona yo quelque part mais yo lingi au toucher aux ala médecin généraliste non et de tout le monde a taba mindele omona mutu moko azawana yaza spécialiste na makambo etali misu jamais soko ye na lino ko yebisa que non kende muninga na nga azali wana ya kotala makambo eza domaine na ye mais siko biso oyo lelo na ministère tous en accord de Christ soko yeba tu peux accepter la grâce de l'autre tu dis mais ateka ngai do a guérison na ngote Nzambe bengela nga ndenge mususu mais en tout cas pasteur fais ça dans don à guérison tu vas là-bas et puis non c'est parce qu'il faut yeba et lokoni Nzamba bengela même l'église n'explique qu'il n'a pas ce que exemple quand on demande de parler sur l'alliance lelo oyo au côté de l'église aux zongi kaka ndenge ozalaki pourquoi est-ce que menu va présenter que au lia qui peut au qui peut liloba au lia peut liloba kuna est-ce que liloba wana parce que la parole c'est un médicament qui soigne le cœur
alors maloba wana est-ce qu'ils qui approprié pour na kosili sanzala na yo ou bien ebaxasonza ou bien ezobaxasonza c'est ça le problème. Alors il faut oyeba que est-ce que nzamba zo monanga na kati alliance oyo et ça très important makambo alliance lelo oyo bato bazo ko expérimenter gloire nzambe te azo sala nzambe amona ka loboko nzambe te ka ba passe na ba passe est-ce que nzamba zo mona na alliance wana maman on rappelle que ah ouais, oui, il y a des serviteurs de Dieu, des fois, auto collaborateurs, bango, bani, tout ça, mais il y a d'autres serviteurs vraiment par rapport au Nebiso to Sali Moussa Nzambe, en Afrique, na awa. Ici, c'est totalement différent. Alors, chacun a zo sala na lolengenai. Le faire qu'on s'accepte, nous devons s'accepter les uns les autres. Les lobamboka oyo, ceux qui bazon di mataba église ya ba congolais, pourquoi? Parce que bino moko boza na unité. Au certificat qu'il y a vraiment des séparations entre eux. Oui, il n'y a pas cette complémentarité, il n'y a pas, hein, il y a juste un nombre de clics de serviteurs de Dieu, il n'y a pas la complémentarité. Il y a d'autres pasteurs, ils collaboré, ok, c'est une erreur. L'œuvre de Dieu, c'est la complémentarité. C'est la complémentarité. Et on zamba bengi la biso. Mais le groupe on a fait par rapport à quoi? Misuba otambola bien te, misuba otambola bien, ou bien ezaka image ndegote koloba awa. Makamba otambola bien et otambola mabe. Bible zo recommandé biso que nous devons faire attention avec les serviteurs de Dieu. Moni mutanzambe ataso ko mona zo le kawana, il faut vraiment tirer attention parce que na totali na montagne de Gilboa. Bible zo la montagne de Gilboa, là où les hérons sont tombés. Nzamba zo yebisa. Bana Israël. Bosala tout. Ba Philistin ba yokate. Makambo bo me mangote na babalabala te po ba Philistin ba yoka. Mais ceux qui osa yonde, osa montagne ozo ko isa ba serviteur, ou bien ozo lo ba serviteur. Aujourd'hui ba tout mususu batambola ka baza okufa. Les problèmes des serviteurs de Dieu avec Dieu, ça regarde que les serviteurs avec Dieu lui-même. Ouais, bino moko boza pe na dernière fois na introduction à Salaki, na émission to Salaki na lobai que non bandeko ebele bakoma ba spécialité baza pe na ba clique na bango soki problème ezali ba memakango na clique na bango aye alobi po balinga pe yote balinga pe ndeko mususu te parce que yalingi ko s'accaparer na tout oyo abima araignée. Mais ça c'est la sorcellerie. Parce que comment est-ce que ceux qui moninga koi kende ko mona au lieu d'aller parler mal contre un serviteur ceux qui nous ont révélé ceux qui nous ont kende va le voir que non nzamba lo belinga boy bobo soko lingi mutu akende liboso musala nzambe et sa complémentarité je le répète toujours et ça que non ce que moni moninga azana mabe il fallait le voir au soleil na mutoile. Mais aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont na mulimo akoyeba mutu. C'est ça, il y a un problème là. C'est tellement de Congolais, j'insiste beaucoup, na Bangolais, bazaka na tester, il y a koyeba moto ya mutu. Azana moto te hein Nikolo, ou bien azana moto, bazana ba tester moko boye, boye permettre la bango bayeba. Non. Il faut toujours la présence Nzamba sunga biso vraiment eloko kaka tokoloba lelo tokokende biso kushite pasteur merci mingi ya kotalisa biso vraiment makambo oyo uti koloba awa komona vraiment que présence en Nzambe importance ya présence en Nzambe na vie oyo ezali biso tokende yango plus ya mosala Nzambe oyo azoleka liboso koteya bato parce que biso toyaka toyoka bino biso mutu na mutu aza na diversité oyo ezali ya programme onza macha kati na vie na ye ngana kena ngo sikona ba programme parce que ba programme les alakate tout de suite sala bako peso 48 heures bako peso pe 1 heure bako peso pe 2 heures ndeka uto kotalisa biso ke non makamso ezali il faut kozela ezana temps onzambe a programmé o yo kozwa pour qu'il liboso mais on a vu que l'erreur batebele bazozwa kaka pour okende mais échec yangona oti kozongisa biso na nzela. Alors, pasteur, toke na biso asuka eloko ni susu koki esala ege susu o eza plateau na biso pe bandeko o bazolanda biso ba comprendre vraiment na binzambi lelo o kale bango quelque part que ba ke sous une erreur te
Oui, j'aimerais juste dire que aujourd'hui, fortifier quelqu'un aujourd'hui, dans le sens il y a Koloba. Tambola kaka na vision Nzamba pesa yo. Peu importe, et l'eau koyozo traverser les lots, Nzamba kokomisa yo, et sika ya lingi yo koma. D'accord. Moïse, je voulais juste ajouter quelque chose de très important. Aux autres traversées, étape moko boy, combat, c'est normal. Et combat wana, et qu'on changer destin en Zambété na bomoina. Moïse, tango abwaki devant Pharaon, par magicien, abwaki serpent. Moïse peut abwaki serpent. Mais ce qui m'a plus édifié, la Bible dit le serpent de Moïse engloutit le serpent du Pharaon. Et Nzambe a yebisi Moïse, zoa serpent wana. Et na calcul ya biso bato. Que pour kanga serpent, il faut kanga yena mutu. Na calcul ya biso bato. Je pense que bato azo sala ba calcul pour na vie na yo. Ou bien yozo sala ba calcul pour na vie na yo. Voilà. Na calcul ya biso bato. Il faut tout maîtriser serpent na mutu. Na mutu, oui. Tango Moïse azaki na calcul wana. Na ngina yebisa yo loko moko calcul na yo za calcul en Zambété. Et loko zo traverser les lots. Ko regretter. Garder kaka vision alliance en Zambé pesa yo. D'accord. Zamba komema yo et sika ya lingi ozala. Et puis pour terminer, c'est-à-dire tango Zamba yebisi Moïse. Azwa serpent wana. Moïse alinga retoucher mutu na ye. Mbala moko Nzamba yebisi non Moïse. La tête était déjà écrasée par Jésus-Christ. N'est-ce pas, la Bible dit que Dieu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistant les clouant à la croix de Golgotha. Il a livré le diable publiquement un spectacle. C'est un croisade de la Bible. Aïbsi non, qu'on touche Moutouté, touche Moukila. Aujourd'hui, les Oyo. Ata ba philosophe, ata ba Oyo, baza ba spécialiste. Yakolobaki Osimba, serpent na Moukila, ako soyo. Aujourd'hui, Christ a s'écrasé tête à serpent na bomoinayo. Au cause de la serpent, les lots. Assez à koufinaye, mazo ningisali Moukila. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ils ont juste Moukila, les oningana pona vinayo. La tête a été déjà écrasée. Le serpent, il bouge juste la queue pour te faire peur. N'aie pas peur dans ta vie, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Parce que Christ, il a déjà écrasé la tête du serpent. Que Dieu te bénisse. Que cette parole influence ta vie et ton ministère. Merci Bandeko. Bomoni, toza toujours na pasteur. Ba émission vraiment et bandi et zongi comme il faut. Mais to bandiango toujours na pasteur na biso oazo sunga biso na makambe belé pasteur Elias wana. Lelo toyaki tolobela penza o ezaki importance o ezali ya alliance et puis importance ya présence ya Nzambe kati na bomoi o ezala basala Nzambe. Tokena ngo mingi penza te to boy ko développer ngo mingi parce que ezala mabomba bebele pasteur ako confronter batu o bazali ba musulman o ezali que rendez-vous eza pena semaine prochaine na bango o ezaki akobimisa pena biloko o ya bomba o asala mais na ba musulman ko bima yango bomoni aza un peu réservé mais mingi o bozu bomoni et aider biso et sunga pe biso. Merci mingi pasteur Sozala. J'aimerais juste bénir en tout cas Nzamba Pambola chez Midor TV on a musala kitoko azosala. Merci. On a tous les matériels dans le studio et puis ça coûte une fortune. Nzambe amemao ici kaya lingi amemayo. Voilà. Et puis j'aimerais saluer FN là où tu es musika ozali et puis na Nzamba batela yo na retour na yo Pambola yo et puis j'aimerais dire aussi Nzamba Pambola tout à Pambola yo et puis à Pambola Pebana. Je mets aussi sans oublier mes enfants. Mes enfants, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup d'enfants, alors je salue quand même tous mes enfants. Pas de souci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur.
tokomi na suka en tout cas bambote ebele bandeko bolandi biso pe o bolanda biso toujours bokontie kolanda biso bolemba te soki pe ba critique ali ou bien eloko moko o mumuni ke to améliorer encore bo hésiter te bo benga biso toza dispo problème ezate merci mingi botika malamu to kutani vraiment embarrassement boyeba ke samedi pe to une émission lobby pe émission ali donc émission penezo makasi donc voilà bo benga op alingaka to salape honneur pona yo pona pona société pona salon de coiffure pona ndenge mamiso na malewa ali boyo ka mettre fois il est kaka eza nango possible eloko porte eza okangama te ezaka bokasi na yo yaka biso to kosala comme il faut na pasteur pe problème eza te merci mingi ciao